il est bon le roi. Babinga papa Eline Zezali prophète, voilà. Son ministère c'est un prophète. Les prophètes d'éternité, il faut continuer. Les prophètes d'éternité. Aussi, tu continues le royaume. Il y a Congo, pour papa prophète Albara, royaume Congo. Oh, yozolo beza royaume ni. Et cela qui passe na motema. Pourquoi tout le monde n'a pas si boyé? Mboka na biso ezomo na pas mais tala makambo ezoleka. Pique papa Eline Zaza prise ba koti si ba tone so ba okena ba rallonge bazozwa. Mais ozomo atozo contredire le banzambe. Ce qui a yambi ngai wana na confirmer en wesa yabo. Après à le bibo maman na tikio sikoyo. Mais il était humble là. Aza humble, aza simple, on dit même pas que oyo mutu o vraiment Nzambe atindeli biso. Mutu na yeko yebisa Nzambe ngabi si réellement aza vraiment wena yo. Ngana ngina mone loko moko lakisa. Tant na lali na somona na likolo. Eloko moko ezo wita likolo, ezo kita eza na forme ya triangle. Omoni ba okitiste ba kosa biso na ba signe belé mais eza bloka Nzambe. Nini bobetaka na kati ya royaume ntango boza mpona bozwa bokonzi? Congo ezali mboka moko eza prophétique. Congo biso toza baponami ya Nzambe. Message ya royaume o bozokamba na o ezokamba papa pe linzeza o kala mingi te ndongo lobi ezoya kozwa bokonzi na Congo. Message est pas présent Fachi, à vous maman. Nzambe azobenga ye Elinzenza Emmanuel David. Apesi pouvoir o ezaki na David pour la kokonza mboka na ye. Ezaka ka ba bato ne soto yamba o baza ko mitalisa na kati ya Bible ke za bango ba libérer Congo. Pasteur Benjamin Kawanga, Pasteur Charles Lo et puis prophète Eline Zeza. Vrai ou faux? Après président Fachi, muta kozwa bâton ya commandement ezali papa Eline Zeza muta okamba. Azamwana motote Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bakeli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup. De l'amour de Christ et bienvenue chez vous, chez nous. Dans les Nazaréens TV, un site qui nous bénit, qui nous édifie, qui nous fortifie dans le Seigneur. Avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, aujourd'hui, ça sera encore très chaud parce que je reçois la maman, donc une grande servante de Dieu, une grande dame. Et avec elle, nous allons essayer un peu d'aborder les sujets concernant le royaume de notre Maître Seigneur Jésus-Christ à travers le monde entier. D'ailleurs, je tiens déjà à signaler que Maman Magdala à Toronto, donc j'en profite pour dire des big salutations. Nabande connaissons à Toronto, bakolanda biso na émission où la princesse de l'Éternel aye na kati à Toronto pour solana Maman Magdala abeta makambo ndenge ezali. Sans plus tarder, Alain Kiakala derrière la caméra, Yves Bolofa. Donnez-nous un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat.
Encore. Encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Mabe ya nzambe za wapi mubaya Mungu iko wapi wapi nini unaona na kamera na msutani okay. Mabe ya nzambe za wapi mubaya Mungu iko wapi lo sako mokonzi na batone so bakolanda biso. Là je vois mon papa que j'aime bien hein, ça là c'est vraiment la famille là-bas la Guy papa Guy là-bas la maman Lauriane, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Afrique du Sud, et Marlène Bouy petite sœur à sa grande sœur, pourquoi pas ma sœur chérie, ma sœur de tout le temps, ma sœur jumelle Nekab depuis les États-Unis, hein, depuis les États-Unis, maman Betty Kokele, on est ensemble, il n'y a pas de souci, ma maman et papa Deo, hein, Mungo Kubari Kisana, na maman Kaïs, autrement dit maman Foura Tabou na États-Unis, Zamba Pambolabino, Yaebele. Je disais au départ que je suis avec Maman Magdala de Toronto, donc la princesse de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis à Toronto. Je m'en vais déjà dire un bonjour. Je regarde déjà mon invité du jour pour lui dire un bonjour. Si Yves Bolofa est avec moi, je vais dire déjà bonjour. Bonjour Maman Magdala. Bonjour maman sœur Tiffany, bonjour Nzamba Zalokumu, na sepeli kozala lelo na les Ariennes. Nzamba Zalokumu. Merci beaucoup na les Nazariens, maman Magdala. Nzamba Pambola yo, bonne santé. Santé ça très bien par la grâce de Dieu, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Ndenga lo bia batela bana na ye azo batela biso. Merci maman. Corona kuna silité. Corona silité bango ba obenga ngo na anglais second wave. Second wave cela veut dire que ezo ya sous tempête ya mibale. Du coup ezo ya makasi vraiment moi été bon to éviter nini et comme ça la maman biso tozana biso na bobangi te. OK, tu as vu que nzamba batela ba ndeko na biso so baza kuna donc eloko moto koma pamba te boza ya nzambe, c'est ça. Amen. Bande ko bakolanda yo pour la toute première fois na les Nazariens en face ya maman Tiffany pe ya libota na bana na nzamba les Nazariens. Déjà un mot, qu'est-ce que vous leur dites nino ebisi bango na mkola lelo? Avant na banda na kolo bana bana nzambe toza bana nzambe photo benga nano papa na biso yende a assister biso pise na makasi na biso moko tokokoka te. Tokosala mwa losambo pona yende atindi biso yende aleka liboso na koyemba manzembo kumbama na yo yawe
kumbama na yo Yawe yozali nzambe kumbama na yo nzawe Jésus le bon le roi alléluia kumbama na yo Yawe kumbama na yo Yawe kumbama na yo Yawe Jésus le bon le roi. Oui Seigneur Jésus, tu es le bon, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa natondi yo na kumisi yo mokolo mwa lelo puisque yo za nzambe likolo na nyonso. Yo nde mokeli na nyonso oyo okeli likolo po okeli mabele po okeli nyonso tozomona po tozomona te. Okeli biso na image na ona ressemblance na o Seigneur. Tokumisi yo pona pema oyo pesi biso mokolo mwa lelo ba mingi bazwi yango te. Me biso ezali grâce tozwa pema oyo. Pe na pamboli yo Yawe na ndenge osili kosangisa biso na mokolo mwa lelo. Na bomoi na liboso na présence na yo na les ariens oya mama Tiffany nzambe oyo ozali kosala na kati na ye pe na moto nyonso azali kolanda Seigneur toyebi ete yo za nzambe ezali hasard te yo sila ekopona ye pona sala musala oyo yango papa na ye kobelela kaka présence na yo yo ozali nzambe yo ozali alpha omega obanda na biso lisolo oyo tina ndenge ekosila alpha omega la résurrection et la vie peto kumisio papa puisque toyebi ete na liloba oyo ezali na mwana na omoko akozwa lobiko na liloba oyo ezali na mwana no moko akobima esika azalaki na kati ya molili yango toyokotika nyonso na maboko na yo toyokobebisa oyo nyonso ya moyini satana oyo apreparaka mpona kobebisa misala ya yo na se ya moi oyo oyo nyonso ekotelemela liloba oyo nyonso ekotelemela les ariens oyo nyonso ekotelemela mwana nyonso oyo azali kolanda liloba oyo toyekobebisa yango toyekofrape bango d'aveuglement toyekofrape bango de sournilité mpe toyekotika nyonso ebombana na makila na o papa na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo santo par la puissance de la croix autorité suprême de la croix tolobi amen. Amen, amen, amen. Mama Magdala mgongo kitoko seke ya mbalo toyemba nayo. Problème ezali te certifié problème ezali te nde kaka nzambe akobongisa makoki na ye ekosalama ndenge olobi ekosalama na kombo ya Yesu. Amen, amen. Napesi oui. Napesi bana nyonso ya nzambe merci matondo na papa na biso oyo asali ke oyo nyonso avandi liboso ya kamera oyo mpona kolanda mission oyo vraiment nzambe apambola ye apambola libota na ye apambola bana nyonso ya nzambe mpe bana ya royaume napesi bino nyonso mbote esika bosili kozala na papa na ngai oyo azali kolanda mon père berger azwa lokumu papa Elinzeza. Voilà papa Elinzeza napesi yo ba big salutation ba shalom là c'est vraiment un papa pour nous, c'est un homme de bon cœur, voilà. Pasteur moi ya mutema malamu. Teyaza pasteur, yalinga babinga papa Elinzeza le prophète, voilà. Son ministère c'est un prophète Elinzeza. Il faut continuer, les prophètes d'éternité. Voilà. Na pesi ba big salutation bisika zalina maman, na bandeko nyonso, vraiment kolo pambola. Là c'est mon papa que j'aime bien de l'amour de Christ. Maman tolingi kaka to banda émission na biso na kutuna yo émission lelo evandi mingi sur royaume oye mingi kolobela o etali royaume oyo moto akokamba yango ezali papa Elinzeza le prophète oyo azali comme ndenge ucholo ba berger ya royaume donc yo pozali parmi bana ya royaume nanika na yeba royaume eza église eza communauté ya lisanga eza vraiment nini na royaume kuna makamni ezalaka royaume ezali église te royaume ezali ok mama bongisa moi caméra et ozo katana bongisa moi caméra voilà kita voilà très bien merci royaume ezali église te puisque so tolobi église eza yo na ngai biso nde bato nde eza royaume
sikoyo tosangani na kati ya lingomba wana oyo ebengami royaume ye moko Jésus Christ Nazareth, puisque alobaki na biso alobi na liloba na ye alobi cherchez d'abord le royaume de cieux. Yango biso tosangani na kombo na ye moko Jésus Christ Nazareth ezali église te. Donc bino déjà bokoti na royaume. Tosi tokoti na royaume mama Tiffany stoki yo ndimeli Yesu comme Seigneur sauveur personnel. Ozo salela oya lingi molimo ne vandi na kati na yo, cela veut dire yo poza na royaume. Na habite royaume mobile oyo mama Magdalene zo bezani royaume oyo Yesu Masia okoya azui biso alobi il faut que je m'anaille et puis na continue la no mosunge puis Yesu ye moko abike na kei na nkembo tata na ngai royaume oyo zo bengezani royaume ya Congo po papa prophète albara royaume Congo oyo zo beza royaume nini. Royaume on azoloba mama Tiffany eza royaume ya Nzambe. Soki totali na liloba Nzambe na Matthieu 24 Matthieu 24 numéro verset 14 alobi boye. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oyo ezali royaume Nzamba lobaki na biso ekopropage liloba mokili mobimba avant ya tomona abima na niye tomona ndenga prometaki biso royaume ekopropage liloba pona ba épouse na ye bazala prêt tango ya koya abala bango. Mama Magdala la moni openda oza mire servant de Dieu wa mire na parole penda papa elinze za vraiment na moni formation ezo kende vraiment kitoko mais na ina tu na website na okota ki royaume ndenge ni na mukuse pongai lelo to sa no émission ndenge ni yo se retrouver ki na royaume se retrouver ki na royaume moni tango ba élection na biso ya Congo na 2000 na élection na biso ya Congo o euto sala ma dernièrement awa bon ngai na 2018 na comprenaki te na komaki wana pe makamba belection na bande ko kipete lokote mais na komaki so na o prier molingo sata o memelanga kaka na prier pour na Congo na lela pour na Congo repentance pour na Congo mais allô maman très bien azolanda repentance pour na Congo na lela pour na Congo na bande ko comprendre te ata naza ko adorer Nzambe e ko koma kaka Congo atana zo prier et ko makamunanga moko e ko koma kaka na prier pour na Congo na banda ko comprendre te siko na komi ko landa évolution ya Congo ndenge nini ezoleka e ko koma na élection tango e ko koma makamba élection na siko Nzamba tinga vraiment na kati au cœur que na banda vraiment ko prier pour na banda ko prier après tango élection ye ko aussi là tomoni ke makamundenge lekaki biso moko tomonaki ndenge lekaki esalaki pasi mingi na motema pourquoi tozomona pasi boye mboka na biso ezomona pasi mais tala makambo ezoleka mbala moko na ntango nazolelaka bongo Nzambe omemangaka na prière sikoyo nakomolanda na YouTube bazoloba o we ya Nzambe azoya baprophétie ebimaki ebele baseri wana baprophétie ebele nga comme mona Nzambe nga nazosambela nga bi Seigneur soki vraiment we wana aza vraiment ya solo omonisa ye mpona biso tobima na pasi oyo tosili kozala na bapriere nanga na bapriere nanga moko mosusu nakoti na YouTube na koti na message ya papa Elizeza ngabi nalandi message wana ya papa ntango nalandi yango makambo azoloba eza na messagère Nzambe abanda kovisite grande sœur nanga oyo nalanda sikoba makambo mingi grande sœur abanda oloba na biso nayoki yango epa papa Eli ngabi no oyo makambo nazoke epa papa Eli eza ndenge nini nabandi sikoyo kolanda ye nabandi kolanda ye sikoyo nga nabandi kotuna Nzambe sikoyo ntango nazotuna Nzambe naye kozwa message ke wana aza wa ya Nzambe mais après temps nga nazokende na nga esika na banda kokende na esika na nga na assemblée na nga na banda ekosambela pe nazolanda ye jour mosusu bo nafandi vraiment nasali priere nga biso soki aza vraiment wa ya Nzambe Seigneur tika ete oconnecte nga na ye naluki numéro na ye namoni te naluki namoni te après jour mosusu nazalaki na ndako nazalaki mpe na grippe ezalaki na hiver na janvier nazoyeba ezalaki janvier vers le 24
nazaki na groupe mbamoka na oyo kaka ba message na komona numéro na ye na vidéo moko tant na mon numéro ningabi Seigneur soki vraiment azaye ouais oyo lobi nga na kobenga ye soki ayambi ngai wana na confirmer angweza yabo na bengi ye pe tant na bengi ye asui tant asui alobi maman naza na prière toza na prière na ko rappeler yo ngabi oke promesse ate papa tokati pe na moko boye pe aye ko rappeler ngai tant rappeler ngabi wow siko to solo li na ye tant to solo ya nga na bite papa na landaka yo mais oyo nga na yoki yango nde na lingi vraiment na yoka vraiment si c'est réel mais ça yo ouais nzambe oyo nga na azoseka tant azoseka alobi ndenge kaka onzamba yebisu yo pesa ndenge wana mais biso siko nga na esenga be bon siko pona kolanda yo ba programme na bino ba prière ndenge lobi ezala ndenge ni apesinga pe horaire ya ba prière tant apesinga horaire ya ba prière wana après alobi bon maman na tikio sikoyo mais il était humble là aza humble aza simple on dit même pas que oyo mutu o vraiment nzambe atindeli biso ngai na pona ebi tomona ba pasteur tomona basalela nzambe ozomona pona bosolola ndenge tosololaki ne pour la première fois eza un peu difficile après asalelinga prière tant asali prière na butu wana nde siko nde na ye komona na sali prière na butu na ye koyebisa nzambe nga bisi réellement aza vraiment we na yo nga na yengi namona eloko moko lakisaka sikoyo na butu wana na sisi prière na nga mpe nalali ntango nalali nazomona na likolo eloko moko ezowuta likolo ezokita eza na forme ya triangle omoni baokitise bakosa biso na basigne ebele mais eza biloko ya nzambe ezoya na signe ya triangle ntango ezoya na signe ya triangle eye ekiti na mabele ntango ekiti na mabele ekomi cercle ntango ekomi cercle porte moko efungwami ya moke kaka mama Tiffany donc porte ane efungwami ngai nazalaki na motu mosusu pembeni na nga na sak na nga nalatai manto moko boye na koti na porte wana ntango na koti motu tozalaki na ye atikali moto atikali nga siko to na koti na moni mama Tiffany eloko moko na mona te monene bato ebele bacouleur nyonso barace nyonso bavandi baza na bango na esengo nini nga mpe nake nazwi kiti na ngai nazwi kiti ya 2 personnes na bandi siko kotala mai eza wapi toilette eza wapi na otala mama Tiffany nao namona mboka ndengana te nao namona eloko ndengana te sikoyo ntango na bandi nazwi place na ngai nasali bongo na ye na vandi ntango na vandi mpe ponge esili na lamuki ngabi oyo nini namoni après sikoyo nakomi otuna nzambe molimo santo oloba na nga naza alpha omega alpha ezali na forme ya triangle omega eza cercle eza na fin te eza na ebandeli te eza na suka te c'est moi porte wana okotaki oyo porte ya royaume oyo tolobi ke royaume ekopropose ntango yesu akoya kobala basi na ye nga nalobi wow wana mpe nasolola mpe na mingi te nakoti mpe na royaume te eloko ya liboso nayaki komona ozomona sikoyo nga na bibo nakota na royaume nakoti mpe nabandi mpe kolanda mpe baenseignement nzambe aye kolakisa nga 3 fois ndenge nini azali koboma mokili na ye ndenge azali kodetruire mokili na ye mama Tiffany eza somo yango wana ifo tozonga na makolo ya nzambe biso bana nzambe tozonga na makolo na ye alakisi nga ya 3e fois nde ayaki kolakisa nga nazotambola na voiture na nga bandako ezokweya banzete bato bazokufa nga bite so na continue boye nakoya kokufa pamba na voiture nakita nakende na makolo na bando okende na makolo esika tema bato bazokufa partout nake kokota na place moko boye ezalaki lokola hangar omoi nde basalaka baeglise banini na biso baplace ya prière na Congo ezalaki bongo moto abandaki koprêche papa Eli ntango aoprêche asilisi abandi sikoyo opose biso baquestion comme ye azala na petite soki apartage parole abandi opose baquestion sikoyo biso toye tozolanda baquestion azopose
mbamoko na moni papa oya banda ko kamba biso esika na banda ko kende na mwasi na bana na ye baye ko kota ngana sotu na bango nga bibino pe boye awa alobi kuna somo moya kotika lezate kuna somo ozomona esika nde na yaki ko zwa confirmation ngana lobi oyo vraiment azali ya Nzambe. Merci beaucoup maman Magdalena Lanjo bande bandelikino place osuki awa kitoko makasi na yoki o susi na liboso ezalaki pona mboka olobi tango babimisi ba résultat ya élection okaki pasi olelaki mingi ndo monaki baye ko tombe oke komona papa Eli Nzeza. Comment ça kosangisa papa Eli na makambo etali ya politique? Donc comment akomeluana est-ce que omona ka yende mutu azali o akoya kopesa biyano na Congo yende moponami oyo lingi olobela biso aza politicien aza donc côté on a un peu zobulungisa bana na Nzambe emozoloba royaume emozoloba pona Congo donc ça perturbe un peu hein. Merci maman Tiffany na motuna oyo tuningai oyebi biso na Congo tozali Congo ezali mboka moko eza prophétique. Congo biso toza baponami ya Nzambe apona biso. Soki totali mokili mobimba ezali na mboka o pays oyo elobaka liloba Nzambe lokola Congo ezate. Oyo esalelaka Nzambe ezate. Mais tellement azana e politicien te azali oyo moponani ya Nzambe pona kokamba biso Congo pe mokili mobimba. Pona Nzambe alobaki na Bible, so tokoki kotanga na Bible na Malachie 4 verset 5 à partir à 5 alobi boye. Voici je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Oh, et ça promesse Nzambe apesa kibiso. Wana zaki Jean-Baptiste. Wana zaki Jean-Baptiste. Nzambe liloba ya Nzambe ezali oyo elobami. Soki Jean lobi yango ezali liloba Nzambe lobami. Soki Matthieu lobi yango ezali liloba Nzambe lobami. Mpona bango bazali ba témoin, bango bayokaki. Ndenge biso pe awa siko pe toza ba témoin mpona événement oyo. Soki totali na chaque événement na chaque époque Nzambe aponaka mutu moko. Na mutu wana Nzambe akoya kovanda na kati ya mutu wana komi ye azali molimo akoki kobima boeta sala misala na ye akoya kovanda na kati ya mutu wana alati mutu wana nde akomi kosala misala na ye. Ozomona tellement biso na Congo tolelaki mingi ti lelo tozolela ti lelo tozosufrir so totali mboka na biso bazolia na batu bazali banda nde bazolia sa Congo mais so totali mboka na biso eza riche toza baponami. Congo ezali o terre promise o Nzambe akelaki mokili pona mokili elesa mokili mais tala lelo Congo ndenge kwei yango wana kolela na biso Nzambe répondre biso atindeli biso wana ye alobi kende kobimisa bana na nga na kati ya libulu alobi na pesi yo bateau de commandement kende kobimisa bana na nga na kati ya libulu. Ozomona mama Tiffany. OK. Ma mama Magdalena nina tuna yo papa Eli Nzeza prophète akoya kobimisa lobi Nzambe aponaka mutu moko aponi papa Eli Nzeza po bimisa Congo na bowumbu ya o etali spirituel religion ou bien na bowumbu ya politique o etali ba social kolia pona mono chepe kolia. Donc ozobala nsango ndenge ni yako kokipe makamba kolia makambo mboka to makambo etali kaka spirituel parce que za prophète. Akoya kobimisa bana Nzambe na makambo nyonso puisque Congo ekozala diriger na mutu oyo ya musunite ekozala diriger na ye moko Yesu Masia ina kati ya nani Congo ekozala diriger na ye moko Yesu Masia kati ya nani ya papa Eli Nzeza na kati ya papa Eli Nzeza na kati ya papa Eli Nzeza
yende akoya diriger Congo na plan politique, na plan économique, na plan social, na plan nyonso. Puisque Nzambe wa Ok, avancez. Oui, tant Nzambe akendeki, Nzambe akekozwaye na ba musulman kuna mama Tiffany. Esika oyo bayebi même Jésus-Christ était. Esika oyo bayebi même Bible était. Mais Nzambe akekobimisa ye kuna puisque amoni na kati na biso moko aza te. Soki totali mboka na biso bato Nzambe atiaki mpona bamema biso na nzela ya éternité na biso, me lelo bakotisi biso esu na kati ya libulu. Ozomona badindisi biso esu na kati ya libulu. Comme Congo eza mboka prophétique na plan politique, na plan économique, na plan financier, na plan social, na nyonso ezali na maboko ya Nzambe. Ye moko Nzambe muto aye kolibere yango. Apesi ye bâton de commandement. Bâton wana apesi ye pouvoir oyo ezalaki na David. Oyo Nzambe azobenga ye Eli Nzenza Emmanuel David. Apesi ye pouvoir oyo ezalaki na David mpona kokonza mboka na ye. Apesi ye pouvoir oyo ezalaki na Joseph oyo ya économie. Apesi ye pouvoir oyo ezalaki na Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moana a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui qui belé peut que décourager Batu, mais quand on a 7 ans, déjà quand même, nous avons basali grâce. C'est pourquoi dans l'élo, nabika na koko le kate, même si on a l'équipe pembeniao, même si on a kota la batu, mais nabika wana le Nazaré zawani fona le kawali. Na ba prédication, na ba enseignement, na ba exhortation, na ba nzembo malamu, ba cantique édification, na ba méditation, et voilà le 13 octobre de Bokissa, 7 ans. Alors par rapport il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. En fait, il faut que ça grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement, mais na kati concert wana mateya pe kozala Pour nous gagner, amen. concert munene oyo les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table 5, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors bino ba na Nzambe nyonso o bo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo Ba o bolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire batu ebele et bimisi batu ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele. Pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya on to senga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazariens bo soutenir les Nazariens na nyonso Nzambe apesi yo ozoti na mbongo na yo ozoti na yango à partir compte bancaire ozoti na yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo et batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto za na besoin de sungi na yo ba numéro ya banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo. Et vraiment, il faut ça la malam. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes réussissent, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pe simbon na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi non deko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéresse ka mingi
na bato ba contribuer ka pona sali ya ba am comme chaîne ya munene oyo Maison Mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro o eza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya banque banda déjà kotinda nde nazoloba botinda mpesa tinda Zambe ya bishima nzamba prophète Ezekiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ya biso nyonso toyebi eloko ni Daniel asalaka, eloko ni Joseph asalaka, eloko ni David asalaka. Nyonso wana ezali Jésus Christ de Nazareth moto aye pona biso kongo ndenge na tangaki verset ya liboso que cette parole ya royaume ekozala propagé na mokili mobima. Biso ifoto lia nanu lipa wana ozomona yango wana nzamba yebisaki alobi ko partager liloba na anglais te na français te mais loba yango na lingala pona bana nanga bayeba baza banani ba congolais toza banani eloko nini nzamba tinda biso na mokili tosala ozomona. Ok, Maman Magdala, nzamba za lokumu. Lelo kutu na uti pe kosa emission na moko yepa lobi yepe nzamba tindi yepa talisi kaka na Bible, ezaka exemple. Yepa talisi pe kaka bongo, apesi pe na Bible ndenge ya zali Daniel a situé Congo, place Congo ezana place Simo Kimbanga zali na place ya zali, na place nzamba zali ndenge tindeli yende mutu azamwana na nzambe Congo ko za diriger na mutu ayebi Yesu Masia, yelo kwa yebi Yesu Masia, ami monisi na kata ya Biblia, nepozo mi monta papa elinze na kata Biblia apesi ba détail wana nyonso tu etalisi keza ye koto pe bino bi eza bino apa bino moko musazaka musu azali papa Charles Lo na yebite so yebie ye pas ces détails kama malam na Bible da bazalo kwa prophète elinze eza comparaison te mais eza kaka ba bato ne soto yamba o bazako mitalisa na kata Bible keza bango ba libérer Congo. Pasteur Benjamin Kawanga, pasteur Charles Lo et puis prophète Elinzeza. Bon, biozo témoigner parce jusque là pasteur Kawanga na azu bat témoigner, il était papa Charles P non plus, mais prophète Elinzeza azana bato bazo mona kamona kaye bazo confirmer ka ezaye yango moni lelo tozolo bana tina na royaume. Maman tango bozaka na royaume bozo beta masolo bate ya kabino kuna na kati ya royaume bozako se préparer déjà pour la élection. Bo s'organiser ka ndeni bo tsa dami ba mbongo na bino ba $1 na bino ndenge bo kende postuler na 2023 pona bozo bonga bo fanda nini bo beta na kati ya royaume tango boza pona bozo bokonzi. À vous maman. Maman Tiffany, merci na motuna otuni ngai. Ozomona na makamba nzambe moka yebi ndenga salaka. Nzamba lobi na tango oyo tokomona ba prophète ebele bakobima. Ozomona bakobima ngai na za prophète boye nzamba tininga boye pona libération boye. Mais il faut baza pe na évidence. Oui, c'est ceux qui va témoigner déjà mutu moko mibale misatu mutu moko ba témoigner na batu 10 batu 20, cela veut dire que il y a quelque chose ezali wana na kati. En plus baba oyo babimi wana ngana ina ngapona oshije mutu te ko condamner mutu te pe ko critiquer mutu te, mais il faut baza en évidence. Oui, c'est biso l'évidence nzamba pesi biso 6 déclarations. Alors 6 déclarations wana nde okomemela yango bana na kai na 6 déclarations na mama Tiffany soki biso toyebaki nzambe na Congo nzambe oto fukamelaka ndenge nzamba lingaka tuna biso te qui est Dieu. Voilà les première question ya déclaration ya royaume. Première question. Première question Zali. Première question. Première question qui est Dieu. Osomona. Tango nzamba abimela ki papa Eli ayebisi alobi a poser ma question oyo nga na ko répéter yango. Yesu ko a répondre na ndenge na ye. Molimo santo ayebisi abi non zwa papier na bic vanda benga nzambe akopesa o ba réponse na ba question oyo eza nde mota nzamba tinda Moïse ake libérer bana Israël na Égypte tango nzamba tindaki Moïse ake lo libérer bana Israël na Égypte apesaki ba règlement Moïse atunaki alobi nakokende kuna na loba na bana na bakoloba na nga nini bango baza mutu makasi nzamba lobi yebisa bango
suis mutatindi bango ndenge moko penzamba lobi na papa Eli yebisa bana nanga bane Congo ya benga kabiso bane Congo na sete alobi yebisa bango ngai je suis mutu natindi bango natindi yo question liboso qui est Dieu nzambe moko a répondre alobi Dieu il est celui qui existe. Celui qui existe, ndinga lobaki na Exode 3:14 alobi na Moïse alobi je suis. Yebisa bana nanga je suis. Deuxième question à tout nier. Alobi qu'est-ce qu'un royaume? Oh les évidences nzamba pesi pona biso toyeba. Qu'est-ce qu'un royaume? Royaume yemoka répondre à c'est un grand temple qui existe dans les cieux par l'ordre, par la loi et la gloire de Dieu. Wanezali qu'est-ce qu'un royaume? Abi royaume c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth, un temple qui existe dans le ciel et na mabele. Ozomona alobi yebisa bana nangai. Après sikoyo question ya misato lobini. Quel est le nom des royaumes? Nzambe yemoko mta opesa biso ba Congolais to fungola misu to fungola matoi to yeba to zabanani. To zabatu to leki kutuna ba américain na ba européen. Mais talande tozomona pasi lokola ndenge toza biloko ba. Na troisième question nzamba poser question lobi qu'est-ce qu'un royaume? Quel est le nom des royaumes? Voilà question numéro 3. Yemoko nzamba répondre à le nom des royaumes c'est Congo. Congo avec K. Sikoyo atunia quel est le nom des royaumes et sa superficie? Au moins alobi yango et sa superficie. Alobi yemoka répondre nzamba répondre yemoka alobi ezali royaume Congo superficie nango ezali 25 millions de kilomètres carrés. Ezali oyo biso tomonaka te ezali Afrique mobimba ezali royaume nzambe. Ozomona nzambe yemoka pesi réponse wana. Sikoyo na quatrième question à poser question. Alobi quelle est l'image des royaumes? L'image des royaumes, Nzambe moka répondre à l'obi, c'est l'étoile de David à 6 points. L'étoile de David à 6 points. Wanande, oyo, les 6 déclarations, oyo, ezali drapeau na biso à Congo, oyo Nzamba posé pour na biso. Na 5e question, à l'obi nini, quelle est les qualités du royaume? Les qualités du royaume par son règne. Reine oye yena mapele oye yena Congo pour na ko diriger Congo par son règne Osana par l'autorité son autorité en Nzambe moto ko conduire Congo eza autorité bato mokilité autorité pe ya ba européen te ya ba américain te ya ba asiatique te ya ba russe te mais ya Nzambe autorité na ye alobi qualité ya royaume ezali par son règne par son autorité et par ses fonctions. Ozomona soki to landiango bokonzi eza ya Nzambe, autorité nango eza ya Nzambe, fonction nango ezali Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit na misala nango nyonso kosalama na puissance ya Alpha Omega. Eza puissance mosusu te. Yango wana ozomona ba épreuve ba évidence biso toza nango. Ngai moko Nzamba lakisaki nga ozomona kaka tellement soko ozali mutu osambelaka ozolinga oyeba vraiment okota vraiment profond. Nzamba lakisi ngai mkomsu na kota ki jeune ngai moko na koti jeune na prière na jeune na nga wana Nzamba yeko lakisa ngai kaka jeune kaka sur le royaume puisque ba maman na biso basangana ki na Bruxelles il fallait ngana compte na zaki tenga binga pe na kota na jeune comme ça Nzamba osala na bango asala pe na ngai na koti na jeune na nga na butu na vendredi c'était le 9 septembre. Na silisi kosa la prière nanga nazoyemba Yesu aye kopesa bomoi Yesu aye awana se mbala moko mama Tiffany na moni mir moko ya pembe bimelinga liboso tangu mir wana pembe bimelinga liboso omonde ba prise za kana mur na moni prise wana ya pembe ba jusqu'au allonge ba branché wana tangu ba branché wana ba jusqu'au ba pareil siko to salela ba vu télévision ba vu radio ba vu micro-ondes ba vu ba pareil nyoso ba branché ngape na zotalaka après sikoyo na yo ki fait comme le bilanga lobi omoni démonstration oyo nga na lobi oui alobi wana ezali papa Eli Zeza
azali attaché na Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Azali ye moko mutu moko alati bango na kati na ye. Pona nzamba zakaka moko mena ba fonction na ye. Oyo nyonso akosattache na papa Eli. Oyo nyonso akoyoka liloba oyo na oyo yazoloba. Azali lokola longe wana azobimisa courant, mutu nyonso azozwa. Otango aza branché oyo eza na ye, eza euti pa nzambe ezokite pa ya mutu wana. Yo oyo pe nzamba tia na kati na comme tobotamaka deja na makabo nzamba apesa biso ekomi fonctionnel. Tikotango balobi na nga bongo baexplike nga bongo na fungoli misu entre-temps nazokontinue koyemba kaka nzembo wana ozomona wana eza baévidence nga moko naza nango mpe bapreuve nga moko naza nango ozomona. Merci Mama Magdala, tozokita na deux questions oyo. Et bongo na mikolo ezoya na koyambo lisusu parce que ozoloba bien par la grâce de Dieu, vraiment l'enseigne à papé Linzeza azongisela ngai yo lisusu. Naza na deux petites questions na tout na poto chité. Ya liboso que papa Linzeza za prise ba kotisi ba tonne so ba kokena ba rallonge bazozwa. Mais ozomwa tozo contredire le banzambe parce que Bible lobi que asali biso toza biso nyonso tout na kati ya royaume ya ba sacrificateur. Là 1 de 2 alobiete si je vis ce n'est plus moi c'est Christ qui vit en moi. Et non que Christ a vivre kati ya papa Linzeza et puis papa Linzeza kabola rabatu. Donc biso so na kati ya royaume toza ba sacrificateur. Et puis na kati na biso aza na kati ya moto na moto lolenge andimeli Yesu ezaka te papeli azokabola Yesu Masia na lolenge na ye. Là c'est la première question, c'est comme si on contredire le balanza. Deuxième petite question eza par rapport ya ne Congo wana le otie obi réseau représenter Afrique ezobangisa mukia est-ce que na lisanga na bino kuna pour mikolo tolingi ba message ya tribalisme te tolingi pe est-ce que kuna boaka ba Congo na ba Congo o papel Linzeza za Congo boaka ba Congo na ba Congo to esa le mandenge ni bolingo masque biso ka bo bage eza Afrique en général mais na kati kuna subasma nango eza ka net papa ka savu balinga zonga. Mama Tiffany na sepeli mingi na motuna otuni ngai na ko répondre na motuna liboso omoni Nzambe alobi ndengo lobi biso toza ba sacrificateur de l'Éternel mais ezana batu mususu bazwa likabu wana babebisa yango ozo comprendre babebisa yango pe na Nzambe na musala Nzambe ezali na réagir ozo comprendre ezali Nzambe neti na mona ki yotango ba consacrer ki yo ozo comprendre ezali na basalela Nzambe baye ko poser yo loboko alors balobi oyo yo za na ngonde oyo yo ko pesa batu ozo comprendre oyo yo zozwa na Nzambe ayebisaki alobi Eli yo oke kosa l'église te ngai na ponyo naza na kati na yo na kobanda kopesa o maloba yo koloba na bana na ngai bapanzi yango mokili mobimba ndenge Nzambe alobaki na Moïse ta Moïse akokaki alobi na Nzambe abinga na okoka oloba te Nzambe alobi na alobi na sali yo Nzambe na Aaron ngana kobanda oloba na yo Aaron akoyede yo ozo comprendre Nzambe aponaka tolobi teke biso nyonso nde toza awa toza na molimo ya Nzambe ntango oyo accepte Nzambe ozotambola na ye Yesu alobi tokosala kutu koleka oyo asalaki ozo comprendre mais ezali toujours na batu oyo Nzambe aponaka atiaka liboso mpona bazala direction na ye Nzambe alobi na papa Eli aza direction na ye mpona ye asala makambo na ye na mboka Kongo mpe na mokili toza na biso na kati ya tribaliste te nga naza na nga mutabandundu nga na botama na bakongo naza mutabandundu na kola na kamina na shaba na kola na kola presque partout mpona mustala soda ya papa tribaliste exacte Mama Tiffany nalingi ndeko na nga nyonso congolais eloko Nzambe osenga na biso nde yango wana totika tribaliste totika makambo ya koyina ya koboya biso nyonso toza bana ya papa moko Jésus Christ de Nazareth oyo toza alobi na biso na royaume alobi Congo ezali toza makila na ye Congo eza makila na ye Congo ezali propriété
privé na ye. Alors totika makambo wana nyonso ya koswana ya kobunda. Tozonga biso so lisanga moko na makola papa na biso toko vivre gloire na ye. Ezali na muluba te, eza na mukongo te, eza na muyanzi te. Merci beaucoup na suka pona lelo. Na lingi otala caméra. Ngonga mwasi yokana makasi ngonga mama ba mama ngonga ba mama yokana makasi tango tala caméra tala président Fachi Beton soko zo tala ye mais olingo bo tala président Fachi le mama na seyoka mama na seyoka mutu nzambe na nguya nyonso ozo tala notre président Fachi Beton. Ceux qui font le belayer sur royaume, ils ont quand même pas papé l'inzeza au calamité au Congo pour diriger. Au bisaye ni information ni au koko pesaye pour tout le monde qui a mage. Akenda ke pa ya Hérode pour pas que bise étoile moko bimi awa tozo lukango to lukango tie pa na yo. L'accept sur place ezali. Donc eza makambo bandi lelo te. Yo pe sala ka luka ba mage wana tindela papa président Fachi Beton message moko par rapport ya message à royaume au bozo kamba na ozo kamba mais pas papé linzeza au kala mingi te ndongo lobi ezo ya kozwa bokondi na Congo message est pas président Fachi à vous maman. En tout cas maman président Fachi azan de konangai asa makila ya Yesu ya Congo asa mwana ya Yesu ozomona eloko toko senga kaka azala kaka na makolo ya Yesu avanda ayoka liloba ya Yesu oyo liloba oyo ya royaume ezoloba nzambe wana ayaki pona batu ya mabe ayaki pona batu ya malamu te na mokilo ata mutu moko aza malamu azali te nga nayebi Fachi te na solola na ye te mais comme ndeko na ngai congolais na kosenga na ye kaka ke biso nyonso tozala na boyokani tozala na bolingani tofukama na makolo ya Yesu yende mutaza na contrôle makambo nyonso eza nango bato ya mokili te pe ezali ba oyo biso tozokanisa te. Merci maman. Nga kaisa ko yebisa président Fachi ke bongama kala mingi te après yo mutazo ya kozwa bokonzi ezali bongo papa na biso elinzeza bon vrai ou faux après président Fachi muta kozwa bâton ya commandement ezali papa elinzeza mutakamba vrai ou faux? Ezali frère. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de cette émission. Maman Magdala Zoloba tellement bien pour cette émission si la thème il faut aussi l'isakak. Lilo Basuka. Lilo Basuka maman Tifani makambeze belé ya koloba pona bana nzambe ba yeba. Ozomone nzambe ate biso mingi apesi biso 4 puissances spirituelles apesi biso les 7 points qui rendent l'homme malheureux. Ozomona eza babilo komoko il faut to solo la yango pona bana ya nzambe ba yeba to se retrouver biso soto zonga na makolo ya Yesu to tika kolanda lande sika to kendaka yango na ndelo kona kosenga na biso nyonso bana nzambe to yoka liloba to yamba mosale la nzambe oui c'est dans bana Israël Moïse akendeki bango nyonso basanganaki ba yambaki liloba na pe babimaki mais biso soto yambia mote yango ndezo retarder ba makambo mingi o nzamba linko sala to yokana tozala bomoko tozala na makolo ya Yesu na kati ya repentance na kati ya olela mawa nzambe yango wana na pamboli yo mama Tifani pe na bandeko na nyonso bayoki biso nkolo mwa lelo. Merci beaucoup maman. Bato na so contact ya papa Elinzeza to ya mama Magdala ba sa ndengeni. Contact ya papa Elinzeza soki bakei na YouTube na TV bakomona ba frappe ba beti kaka Elinzeza prophète bakomona yango ekobima. Ozomona ngai numéro na ma téléphone okozwa yango mbala sima tangu tokobenga na susu to solola. Merci beaucoup maman nangai tokozonga o pesa biso na enseignement moko lobiana sur les 7 nini 7 points qui rendent l'homme malheureux. Voilà, dans ça biloko bozwa na royaume hein. Eza biloko oyo tozwaka na royaume oyo nzamba révélé biso oyo komi ke lelo biso to koma na niveau oyo toza mokolo mwa lelo. Na niveau oyo toza lokwa batu toza na valeur te toza lokwa batu oyo toza ba eli ensemble te. Merci bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Touti Toronto, Tozongi Kinshasa, Tokutena Maman Magdala.
tosolo na ye makambo ya royaume oyo ezokambama na prophète Elinzeza oyo bapesi déjà baton ya commandement ya Maman Tiffany. oui maman Tiffany. Na six déclaration wana na 6e point na lobaki yango te ezali les amendements oyo nzambe apesi na ye mosaleli na ye ndenge nini na kodirige Congo liboso apesi ezali transition ndeni mokili esalamaki mpe ndenge nini moto ayaki na mabele mpe ndeni nzambe aosala transition sikoyo mpe apesi constitution eza baloi fondamentale mpe apesi mariage maintenant moto osilisi yango te wana eza bapoint clé oyo biso bacongolais fo toyeba yango. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Maman Betty Kokele na bandi toyoki bande kone so bazana Toronto na bandi ba mama ngane so bazana Toronto kuna nzamba pambola bino makasi. Maman Marie Claire Kawa na France nzamba pambola yo Nekab na États-Unis Nathalie Moussibo maman générale lo sako maman Netana maman Foura Kaïs Maman Tabou, ma big salutation à bande de surtout bazakuna. Merci na papa Gilabala, maman Lauriane, Zamba Monabino. Ceux qui me connaissent ma sœur ont peut-être royambal sous maman à la prochaine pour tomber sur le 7 points qui rend l'homme malheureux. Quant à moi, je dis merci à Yves Bolofa, monsieur Fayoulou qui est derrière la caméra et Alain Kakala, Mignon, bébé et ma fille Rosette Ngalola, na Lekinaye, Fallon, Bendi, ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko oli. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent de bon numéro de téléphone, vous avez déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Baishite mazola dabiso. Batikali
loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi ya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba obandelika ye